Chez Steve, Binga, les boules à métro. Michoi, na quelle réunion? Et dis mon cher. Bana Saint-Paul, toujours meilleur. Toponi Akunga Okamba, Bana Saint-Paul et papa, au fleur, Akunga. Biso Bana Saint-Paul, Toponi O papa, Tolingi Boboto, Tolingi Boneko, Tolingi Esengo. Tosangili sanga Boboto Oneko Esengo Bandeko balanti ya programme ya Radio Lisanga totondi bino botondi mingi pona fidélité na bino na programme Radio Lisanga. Radio Lisanga esalami na Fondation Lisanga Point de soutien congolais to mettre à partir de Amsterdam. Solo moko mwalelo mokolo mwa mardi 20 mars 2012 tukuta na bino lisusu na ndenge ya bomisano poto kabola ngonga oya mutuya oyo boko kezo bino Yesu kitenge. Solo programme na biso Radio Lisanga ndenge to sala kango na bomisano chaque mardi jeudi de 19h à 20h. Nde to kabola ka masolo oyo tomona kete inantina poto kabulango na bino maye baye bako komisela biso poto koka ko salete biso banso to e bayango pe baye bango moko pe bako jwaka bokasi yako kabula na biso na mongongo na bango pe lokola na nzela ya Radio Lisanga nde to sala kabo po ete to koba na bomo ipambate na tango oyo toina no kopeme ko tambola koloba kolia soki to kufi ekozalande mawa mingi yango to akana Radio Lisanga poto yeba peto koba na bomoi solo baibanso bakolanda biso totondi bino potondi mingi bai bakolanda biso ba post na bango ya radio na Katingu Amsterdam na FM pena ndinga Amsterdam longonya mingi na bino banso de mbote pepe sami na ndeko Joel na Amsterdam side solo atako tan eza kitoko kasi oyebi pe ntango ya Radio Lisanga pe kitoko nango solo balanda Radio Lisanga nyonso bakolanda biso na nzela ya we sika nyonso bojwami eza na Katingu Amsterdam to libanda na mokili mobimba to tondi bino longonia SD Malaika SD Son d'Hiver na libota na mobimba na Katingu Amsterdam to pesi mbote mingi penza solo balanda Radio Lisanga ndenge to tikolobete atako tan za kitoko kasi yango te nde ko bengana biso na ba habitude na biso ya kitoko nde yango pe pokwa lelo to kabola masolo mabiso oyo mpenza inatina e kaboma ba ndeko balanda Radio Lisanga ndenge to lobaka na bino ete tokoba na boyebi poto kufa bojoba te nde toko banda pembala moko kokabola na bae bazali na mboka peiba po ete makampe makole kaka na monoko oyo ya mboka tofandi basusu tango mosusu bako yokango malamu te tikete tokabola oyo eyi ya biso boyebi po to kobala bomoe
tokoloba boye ete soki bolandaki mikolo oyo na bamedia ya Pays-Bas basusu basili komona ete balakisaki mingi chef d'état na bango awa reine Béatrice ezalaki na ntina ya mokano oyo mojwami na parlement ya Pays-Bas kobotola ye mosalo oyo ya kopona formateur pamba te ye azalaka kaka pa formateur te me informateur pe ezali pokasi mobimba ya kosala formation pona koformer gouvernement après l'élection nationale pona parlement ye ndenge azalaka na bokasi wana ya kopona nani akozala informateur pe nani akoya kozala formateur nde sikoyo parlement amikwi na ye bokasi na ye wana po ezalaki nango pe na parlement kasi bajwaki nde mokano na bambulu eleki kotika yango epai ya chef de l'etat komona ete bango bakobaka na koswana te nde bamoni ete basili kokola bakokoka bango moko kotala makambo na ndenge longo bani babotoli ye bokasi wana ezali pe lisusu na sango susu oyo tolingaki pe tokabola yango na bino baibai na mboka Pays-Bas pamba te masolo ezalaka pe kitoko epesaka mwa ide ya demokrasi yango na bamboka oyo toi lolenge kani yango yali po tozala bato oyo bakolotaka bolota te ezali pe na moto oyo babengi Brinkman oyo mokolo malelo esali penza tamboli mingi na media wana mboka Pays-Bas ye moto mobali na kombo ya Brinkman oyo azalaki na parti ya PFF oyo ya Wilders soki tolobi azalaki bo comprendre ete alongwe mokolo malelo ya pesi conférence de presse alobi ete alongwe na parti oyo ya PFF ko mona ete moto yango oyo akokamba parti yango ye Wilders azali kolinga démocratisation ya parti na ete nde ye oyo moto to tangaki Brinkman oyo alongwe na parti ya PFF tikali ebe na kati na parlement alobi atikali na ye moko lokola indépendant yango esali discussion monene mokolo malelo na parlement babengisi premier ministre kotuna ye pamba te parti oyo ya PFF oyo ya utikolongwa yango epesaka soutien na gouvernement ya minorité parlementaire shikao lokola ye moto moko boya longwe esali ete bango bakpei lisusu na minorité makasi kasi ye Brinkman alobaki gouvernement banga te soutien na ye ezali bakoki kozala na confiance na ye kasi ba parti mosusu opposition bamonaki yango na liso wana te pe baokelaki yango na litoi wana te bango balobaki ebe te premier ministre lokola parti ya PFNDA ou ya parti ya batravailliste balobaki ete premier ministre esengeleki akende be kopesa ye démission epai ya reine solo deba wana epesamaki boye kasi ememi eloko te na ntina koloba ete soki gouvernement ekweya kasi tokoyebisa bino mpo boyeba ete likambo oyo ye Brinkman alongwe ezali mpona akolukaka bandaka koluka mbala na mbala ete Wilders akoka kotia mwa demokrasi na kati na parti na ye pamba te ye lokola bandaki parti na ye moko azali ye moko nde na pouvoir mingi ako twaka mokano na lolenge oyo ye ako monelaka kokendeke na makambo nde Brinkman asalaki mbala mingi kolukete bakoka kopesa esika na bamambre pe bakoma na parti bakoka kopesa esika na bato mingi pona kofungola parti likambo oyo eza likambo ya lelo te ese esali basanze ebele panda ye Brinkman akotaki na parti oyo ya Wilders koluka boye kasi na ntango eye kosala boye ye atelemelaki mpe likambo oyo ya sito toyebisaki bino soki tolobaki oyo
parti oyo esalaki eti mpona koloba ete bato oyo bakomona ete bai na motungisi mpona bapolonais ndenge bai na Pays-Bas awa soki bakobotolaka baholande misala to soki lolenge kani bango bakosalaka nyamu basinyale na site wana nde esengelaki basolola mpe likambo nango na email moko ezalaki na critique oyo ye Wilders na ntango ya réunion aboyaki atiaki te yango esololama nde Brinkman amonaki ete makambo mpe malekaki suka na ye ya kozala na patience ekomaki nde alongwe mpe alobi lisusu komona ete bakotiaka bato lokola islam eza nango mpenza na makambo oya moyen âge kasi ba musulman mpe bai bato koluka nde kobakaka bato na lokola kotraite bato lokola ba peuple ya deuxième classe nde amonaki yango mpe ezalaki malamu te ebundi na ye abundi mpona kosala ete mwa kofungwama esalema na parti amoni ete elongi te nde abendani na ye solo balandi radio lisanga wana tokoyebisa bino ponde tolobaki ezalaka mpe malamu mpo toyeba soki tokobelaka ebe demokrasi na bamboka na biso tolobaka ebe ete oyo ya biso nde badirigant bai soki mabe na lolenge soki nini kasi esengeli mpe toyebaka ete perfection nano esili kokoma te ata na bamboka oyo tokoadmire na demokrasi mosala nde ntango tolobaka ete mosala mosalemaka momonana topesa ouverture yango nde ilika monene epe tosala ete contrôle mpe esalemaka kozala na confiance na moto ekolongola contrôle te tondima biso moko mpe tomipesaka bakritere ya makasi mpona koameliore lolenge na biso moko ya kosala kasi kozala malamu mpe basusu bakoka koyebisaka biso lolenge kani makambo makokoba mpe makoki kokoba nde yango ezalaka malamu na kati na demokrasi soki ekosalema te yango eyebe pasi mpo demokrasi wana ekozala lolenge kani nde yango tokosola bino boye ntango nyonso mpo toyebaka ideal omoni moto na ntango atelemi na ntina moko boye ezali kaka te mpona poste mpona mbongo kasi ezali mpe na makambo baide na yo nini oyo olingi ekokisama na lolenge oyo yo otelemeli makambo na bopolitiko ezali kaka te mpona mpata soki makambo wana maikokokama te eloko nini yo kosala kotikala ebe na baebango wana elongo ondima ebe kondima to kolakisa ete moto na yo nde ilikolo yango nde ekosalelaka makambo mpe makolo mayo manse matelemi likolo na mabele po esimba yo okoka kozala moto balandi radio lisanga tokokoba na programme na biso tokoyebisa bino mokolo mwalobi ezali mokolo ya monene mpona mokili pamba te mokolo mwalobi mokolo oyo balobi ezali mokolo ya anti-racisme soki tolobi mokolo mwalobi ezali mokolo ya anti-racisme yango ezali mpona mokili mobimba ezali ebe mpona Pays-Bas to mboka moko te yango tolingaki pe po toyebisa bino po boyeba bisika nyonso bozwami mbala mosusu bokoyoka tokomona mwa milulu po boyeba ntina na yango ezali na makambo oyo mabongisami mpona esalema bisika na bisika bafandeli esika bafandeli bakoki mpe koyeba soki epai na bango ekozalema ndenge nini awa na engumba Amsterdam na ezali na manifestation ekosalema na penepene ya Dokwerker
ezali na Jonas Daniel Meyer Plein. Yango ekobanda na 19h30 te na ko pusana na mwa ngonga na se nde ekozala eloko esalemi na organisation moko ebundisaka likambo na racisme ezali plateforme Stop Racism and Outsluiting yango elobi boye plateforme donc pona kostope racisme pe na exclusion nde na pokwa mwalobi bakosala manifestation wana tokoyebisa bino journée internationale contre le racisme oyo ponamaki na Nations Unies yango ezalaki na 1960 ezalaki tango oyo police na Sharpeville kuna na Afrique du Sud ba betaki masasi na groupe ya bato moindo ba civil oyo ba bandaki kosala démonstration contre apartheid solo bokoloba et c'est là kuna Afrique du Sud ndenge ba siliko abolir yango kasi discrimination pe racisme c'est dommage ndenge to constater et c'est là naino te nde yango ba occasion yango pona ko sala ete ko telemela makambo malolenge wana po esala ete bato bakoka koba na mokili lolenge oyo esengeli solo ba landi radio Lisanga tozali koba na radio Lisanga na pokwa na mokolo mwalelo tika ete to landanano loembo ya Benda Bilili na kombo ya Moto Moindo. Moto Moindo la muka telema peotalai utaboko na yo yozali sekolala la muka na no yotala ndenge moi ebimi tana liboso na yo ebale tondi mbisi balola miso na sima zamba etondi banyama na bandeke mabele oyo yotelemi etondi diama na wolu moto moindo moto moindo la muka Bila yo solo kola mana ya ndeke moto moindo amuka telema koyo ziba Afrika wede kumida Europa vega kufesa Afrika wede kumida Europa vega kufesa Afrika wede kumida Europa vega kufesa Mali Senegal Europa vega kufesa RDC Europa, Brazzaville, Europa.
solo ndeko balandi radio lisanga tozali koba na programme na biso ya radio lisanga pe toko kabla na bino sango oyo mosusu ya likambo li salemaki mokolo mwa samedi mingi na biso pe basilaki koyoka yango ezali likambo oyo ekweli joueur ya football professionnel d'origine congolaise Mwamba kuna na mboka Angleterre ezalaki kobeta bale mokolo mwa samedi nde atwaki malaise cardiaque ezalaki samedi ya 17 mars moleki ezalaki match ya quart de finale nde na bobeti bale ya bayaki match pe ekatamaki ezali malaise cardiaque nde mutu salaki ye nde akotaki na hôpital bamaki na hôpital balukaki bareanime ye nde bakosala bokasi na hôpital kuna mpona koluka kosauve ye basilaki koloba ete situation na ye s'amelioraki mwa ndambo moke tosili mpe koyoka lisusu ete lekaki butu malamu na hôpital oyo ye azali na Londres wana ezali oyo tokokaki koyebisa bino na situation na ye soki babi butu malamu bati yango entre guillemets pamba te yango ekolakisa na babutu eleki liboso par rapport à situation na ye nde oyo ezalaki malamu ezalaki na lolenge wana ekolakisa changement na sens positif ya situation na ye par rapport ya ndenge ebandaki nde mingi bakosenga mpe na baproche na ye te bato basunga ye na makanisi malamu esika nyonso bozali mpona kosala ete ememba ye na bozongi malamu na ntoto kolongono. Radio Lisanga na Fondation Lisanga pe ekolakisa soutien na ndenge moral na baibanso bai na mpasi komona situation yo pe na club na ye ya football. Balandi Radio Lisanga to kokoba na Radio Lisanga lolenge na biso to mesana kosala to solola mai na ntina pona sololama po ete tokoka kokoba na bomoi. Kokoba na bomoi nde ezali likambo oyo biso mpenza esengeli totia yango na agenda na biso mikolo nyonso toyebaka ete soki tolingi koyeba te tina nini na biso toyina mokili nde pe tokokanisa lokola toyina mokili nzoka toyina biso te ndenge nini yo koyeba ete oyina mokili nde likambo monene yango wana po ezali pe na baike oyo balobaka ebete nayina mokili po ayebi kolata bilamba ayebi kobongisa suki na ye kolia kotambola nde alobi ete amiyebi pe kozala na bomoi wana to soki pe kaka aluki ayeba atanga mayema koleka na mokili alobi pe koyeba nyonso wana pe kozala na ye pe na bomoi amiyebi yango ebandi wana toyebi te soki bokoloba nini biso tolobi esuki wana te pamba te tokoyebisa bino boye na mboka République démocratique du Congo kuna makambo manso ndenge maleka boyebi ya
période électorale bamobulu nyonso esalema kuna basusu bakokanisa lokola makambo yango masili maleki nzoka kaka Nations Unies oyo akoluka makambo makende ndenge basusu bakokanisa ete ezali na lolenge oyo bakomonela wana auti lisusu kopublie rapport moko oyo ye alobi na mboka Pays-Bas na période électorale ezali na 33 personnes oyo babomaki na ba service ya sécurité na ba force ya sécurité ya Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Yango eza rapport ba publié mokolo mwa lelo mardi 20 mars na Kinshasa pe na Genève na Suisse. Donc zali likambo yo tokoki na biso koloba surnombre ya bato batio babomi wana 33 personnes eza mukie eza te parce que tolingaki ezali belé mais eza po eza mukie par rapport ya bato babomaki biso yebi to dupe ba témoignage mingi eza ba famille mingi o bato na bango tilelo batikala kozonga te mais pona musala ya Occidentaux ndenge basalaka ezali bao bango bibembo bango bakoki kotanga boyebi ba rapport msupe makili boso esalaki mention ya ba mort msusu pe na nombre moko po batielaki oyo tokoloba na bino lelo etali période ya entre le 26 novembre et le 25 décembre 2011 boko mona bino moko période wana ndenge ipea mokuse ya sanza moko 33 personnes na moins de 33 jours eligolo bete babomi moto moko virgule 00 soki combien par jour oyo sala ete bokoki omituna soki ezalaka bongo pona mokolo moko babomaka moto moko na kati surtout ya période électorale na ntina nini. Vraiment likambo oyo ekozongisa lisusu débat na sécurité to insécurité na mboka République démocratique du Congo et pe na tolérance na démocratisation processus yango même ya démocratisation na processus yango ya processus électoral pamba te esili nano te soki bakoluka bafandisa parlement oyo ezali pe batia gouvernement ezali po bakoba na processus électoral c'est-à-dire basalisa pe baélection oyo ya pa province pe bakende ti na Sénat nyonso wana ezali kambo soki ekozala lisusu contre volonté ya peuple pona bakende lolenge wana kodénoncer toyebisaka bino eza malamu koloba ete babomi bato boye basali boye kasi kotia bato face ya baresponsabilité na bango c'est-à-dire koluka kopunir bato na bacrime oyo ezali bacrime baviolation ya droit de l'homme bacrime contre l'humanité esengeli koya na réponse pona kopunir bato wana toyokaki awa Cour pénale internationale bagangaki bakanisaki soki opposant kuna ya mboka République démocratique du Congo balingai basala nini pe tosekaki bango nakoloba bien tosekaki bango po tomonaki bozoba na bango fasi ya bato baina manduki te bango bakanisaki baganga nde bakosala na bango eloko nini tomoni ba opposango bakendeki ebe na lolenge na bango balingai kokende na makambo en tête Pape Etienne Tshisekedi et tomoni sikoyo piège na bango et balukeli bango moko pouvoir oyo bango bako soutenir kuna na Kinshasa nde eza responsable ya ba crime oyo nyonso tu et salemi kasi tokozela bango babanda enquête tokozela bango babanda kokanga ba responsable tokomona bakoyeba lolenge kani bakotia papa na bango te solo yango ezali boye po tolobaka ifo toyeba ete
makambo manso ndenge ezali boye hypocrisie ezali wana oyo ezali makasi mingi po toyebi yango bien ata pe barapport yango bakobimisa boye po esengeli mpe babimisa kaka d'après baposition basila kozwa na mokili na makambo ndenge bazokendele il faut bayeba ndenge basalaka bango moko basouffle moto na pio eza lokola mpuku ntango aliaka moto akotia mpe mpepe yo olali na butu aza kolia yo mosuni akotia mopepe yo continue kolala ya continue kolia nde yango toyebi tolobaka na bino ntango nyonso na bamboka na biso ezaka mpona République démocratique du Congo te kasi eza mpona Afrika mobimba na ntango tokoyeba lolenge kani tokamba bamboka wana korespecte badroit ya bato toboyi te perfection ezalaka te ndenge tolobaki na libandela ya programme na biso kasi na ntango toza na tolérance ouverture ya komona ete makambo tondima ete baamélioration esengeli eyaka na bacritique na bacontrôle tokomona ndenge nini biso moko tokoyeba kozwa makambo na maboko ya bamakama ya boye ntango ekoyao ntango mosusu babavure misusu ekosalemaka lokola militaire américain oyo afungoli moto na manduki kuna soki mpe na poso moleki na Afghanistan bomi bato bakwiye na baaméricain bango moko basambisa ye nde yango wana ekolakisa soki boyebi ete bokoli bokoyeba bino moko ndenge nini poke na makambo na bino kasi biso belelaka ebe basalela biso tobelelaka ebe basalela biso pamba te toyi na biso nano na l'état te yango toyebisaka bino na radio Lisanga ntango nyonso l'état aite kuna mboka République démocratique du Congo po soki l'état azalaki ndele Bosco Tangada bazoprotege ye te na Hippolyte alias Joseph Kabila po alingai koprotege ye te po alingai komona ete moto wana esengeli a répondre na bacrime de guerre oyo asalaki mpe na kunda bato lokola balingai kokoba kosenga ye liboso ya kokende kokabolaka richesse ya mboka République démocratique du Congo baaméricain oyo bakoluka oyo bakosenga na bango bafanda na mesa bakabola richesse wana esengelaki bazongisela baaméricain liloba kunda batware babombi na Kagame aza sumanda dare ya Congo tolingi tokbaye nano liboso nde tokena mesa kofanda kasi bomoni bayi na bango bato ya Congo te pe bao banso wana ya Congo pe bakosoutenir ba pouvoir na ba manœuvre nyonso tu na profit ya bato balibanda bazali bao bakobenga bango bakolabo pamba te yango ezali nde kombo oyo ekoya mpenza na makambo oyo ndenge ekolekela na situation na mboka kuna tofandi tango molai koyoka bakobelaka bango bakolabo kasi tokomonaka esika nini bango bakozwa défense te na ndenge bakobengaka bango boye nde koyeba ndenge tolobaki soki yo moni ete oyebi koyeba wana na ntango okosala nango eloko te koyeba ngo eza kopesa bomoi te ndenge tomonaka Nations Unies alingi kolakisa ete ayebi koya na barapport minene kasi asalaka nango eloko te tomonaka epe pamba observation bake mission observation ezala wapi to wapi kasi topesa exemple be ya République démocratique du Congo baza na bango ko observer ndenge baza ko violer basi bango mo pe kutu pe ba sala ba viol ya basi kuna na est na République démocratique du Congo baza na bango ko observer kaka ba violer bango ba moni ba komi baza ta ko sala assistance te na sima okutu ba koma ko sala mo ba intervention mususu ba mission bazo benga soki commune na force ngo oya armée congolaise ezalaka te bakokende wana basali mwa intervention mwa moke mais liboso tokoyebisa bino meme ya moke yango wana oyo mpe ezozala nango sans effet ezalaki mpe te babandaki kozala place oyo bazoboma bato bango bazokoma kaka mo barapport ezobima ka neti mpe oyo ebimi sikoyo oya période électorale
ezobima kaka o babomi boye na mboka boye babomi nyonso wana ezopesa impression ya munene lokola ke bazosala makambo me koboma wana ezokoba kaka ezosalama epe pillage ya bamatière première ezosalema baguerre wana ezosalama manduki wana ezota pase na République démocratique du Congo to na usine ya manduki te bato baboma kuna bazoboma bango kana bamachete na bambeli na banzete te bazoboma bango ya manduki mingi kasi ezouta wapi ba entreprise oyo eko profiter pezo créer ba guerre wana ezali ba entreprise ya Congo te ezali ya occidentaux na ba rapport mingi pe batanga bango kasi basalaka nango nini nde okomona moto soko kanishi oyebi okoti na internet otangi ba news olandi ba video ya makambo bakoloba etondi yo be na bongo na moto omoni oyebi okanisi oyi na bomoi kasi tokoyebisa bino okoriske oza lokola ONU okomebe moto ya ko-observe kasi okanisi oyi na bomoi nzoko oyi na bomoi te boyebi kamera ndenge ezalaka na enregistreur ejwaka nyonso bakotia kamera yo za kati na ndako bati kamera libanda to lokwa batiaka pena ba magasin po miyibi bato bafai na bango na kati na pièce mususu bati écran bazomona nyonso ezwaka me kamera ndenge azali komona aza ko-observe azojwa nyonso to appareil yo eza ko-enregistre maloba ya motu eske eza na bomoi bon biso nyonso tozwi réponse eza na bomoi te no mingi na biso pe baza lolenge wana bazokanisa lokola bazali komona koyeba na lolenge wana nde bakanisi baza na bomoi me baza na bomoi te pasi bazosala nango eloko te bazosala nango eloko te baza na bomoi te e bamosusu pe baza lokola bomoni neti nakoloba boye nga azoba na micro awa eza na bapareil eza kobimisa yango bisika bino bozali eza na poste ya radio to na ordinateur po bazolanda na nzela ya we ozomona eza sikoyo na mosala moko boye oyo ekosalema wana ezali na bapareil na kati oyo ezosala transformation pona emema maloba wana ekende kobimisa yango kote mosusu pona baye bayi na nga awa te na studio bayeba makambo nini nga nazali koloba soki nati kaka enregistreur awa bino bokoyoka te po ekokote be awa na machine awa efandi pe awa me appareil wana edwi makambo nga nalobi kasi bomoni eza na bomoi te esali nango eloko te kasi bati bapareil mosusu ekotransforme maloba ezokende kobimisa yango kote mosusu to baimage kamera adwi kasi ayebi eloko asala nango te lisu wana etali me soki bati bapareil transforme yango eke kobimisa yango kwa na écran boye pona bato mosusu pe bakoka komona yango po eservir bango nde bomonaka bomoi ebotaka wana na boyebi oyo moto akosalela nango okoki kozwa boyebi na yo kaboli yango na bato ezali deja conscience oyo oza nango na bomoi na yo nde yango osaleli boyebi oza nango po so oza na conscience wana te okokotisa be boyebi wana ekufi kati na yo po eboti mbuma te soki oke oloni ozwi mbumu ti yango na mabele okoloba te ke eboti po oloni soki oloni resultat ebota soki eboti te basusu bakoleka na nsima na mabele wana ndeni bakoyebaka olonaki mbuma wana po ebimi nango likolo na mabele te epesi eloko te nde wana ezali likambo oyo
tokoloba te kolona na bato po ebote pa bato me kolona kati na yo moko ebota tango ebimi libanda na yo nde bato sikoyo bamoni, c'est-à-dire ba message ba information du boyebi na yo oyebi ndenge nini ya ko transformer yango pona basusu pe bakoka kokba yango kosalela yango ezali likambo monene pona bomoi na biso ezaka pona lutte oyo toali nango pona République démocratique du Congo te ezali pe pona isika yo fandi pona libota na yo pona yo moko po ezana tango yo na bomoi soko yebi ndenge nini ya kokotisa ba information ba message oyo iko kwa oyebi ndenge nini ya ko transformer yango kati na opo eba ndenge nini yo ko bimisa yango na basusu processus wana nde elakisaka bomoi na moto bozomona biso bayi Afrika baya mboka ya République démocratique du Congo soki toyi na mpasi mingi na mokili ezali pona message oyo ya babiso bakala eyebami te lolenge kani elekeli lolenge kani ezali kobimela oyo bato bakotambolaka nango mingi ezali message oyo euti mosika ezali be oyoka oyo ya bato ba Israel oyoka ya bato ba mboka arabe na Roma bon tomituna toza nano pe sérieux entre nous toza ba congolais totika nanu fanatisme tolongola nanu putulu na miso babuku wana tango ekosalema maloba wana tango bakosola yango na bamboka wana ezala Torah pona ba juif ezala Biblia na ba chrétien na tango na Yesu Kristo ezala Coran na tango na prophète Mohammed to kende na babuda kuna tango bakosolola ka makambo wana Afrika na moto moindo ezalaka te kasi ngana mitunaka soki moto ayeli ngai buku wana na kati nango bakomi mwena ditu na kati nango bakomi lualaba na kati nango bakomi sonabata na kati nango bakomi rive gauche to rive droite ya Singa Mwambe Kisangani na kati nango bakomi Lusambo bakomi Gbadolite tokosola malamu mukolo wana penza na banza okoyeba penza ndenge ngawa bino na solaka tosola kitoko kasi na tango elange beba mboka bakombo yo biso tokose retrouver te oluko kolengo bambanga nango na nzoto na bomo ibwanga sorry eloba nango ba néerlandais sorry ezaka mpasi tokosola ngo lisolo lokwa pe totangaka bato na ba Carter totangaka ba masolo na ba Pluton ba philosophe wana misusu pe makambo loba totangi on pe ba kelasi kasi ezate loko yo okokotsanga nango na kati olatsanga ngo kwa katsaka na ngai yango esalaka biso sikoyo message oyo tokokwa na tango tokoyeba ndenge ya kokenda ngo te po topesa ngo bomoi nde omoni toine sika te tokoma kokendeke bikendela créativité oyo ezangisi biso yango wana place tozangi créativité yango wana po okoki ko créer na monoko na bato basusu te pasi o créer na monoko ya yo te talo moni to zanga minoko akosala nango misala minoko na biso to misala nango ya biso moko to sela nango musala te po sala nango musala to na libanda kutsoko ezande mususu yo mto ye na mabele ya bato mususu na monoko bato mususu faut s'adapter luka oye kolango yebo maîtriser yango nkolo asalisaka akopambola yo
okomona ka yo moko na tango ozana ouverture wana po yebi ete mabele maima nzambe akopamba ndenge omona bango mpe bayaka na bamboka na biso bakotaka okomona mondela iko bachiluba po na diama na Kasai. Yo pe soko lingo kwa mosala malamu loba néerlandais yango eza likambo mosusu kasi na likambo oyo ya kosala na bamboka na biso moko nde likambo na kolobela. Omona mama mobimba fanda wana atekaka nguba atekaka makala na mafuta akobokola nango baye banda kala ba crise économique ye ndenge na ndenge ba changement ya pouvoir ndenge na ndenge ba mbongo bebi ndenge na ndenge kasi ozomona ye mbongo na ye wana tia komi nango mokolo mais soki tolingi toyeba okosola na ye lokola yako bana monoko na ye oyo ya bendigène okomona eka individu moko boye nzoka leki na yo moto bimi na diplôme économie na ngomba ya Lovanium o bakobengaka campus universitaire kuna na mboka Kinshasa pamba te otangi be ba théorie moko boye eko s'appliquer na ba lieu moko ba environnement ba place moko oyo moyen wa adapter yango na epano eza toujours ba pete sho sa ngini yango singeli toyeba ba information tokokba toyeba ndenge ya ko transformer yango pona toyeba ndenge nini tokobimisa yango po ekoka na bato na biso na ndenge tozali po yango nde ezali clé ya développement. Soko yebi ndenge ya kosalela makambo yo za kokate po ata baye bakendeke na ba eglise bakoloba bayebi mateya bato ndenge na ndenge bao batangaka Biblia soki akoteya soki ayebi ndenge akolimbola yango te bango moko bamonaka nde likambo akokba information koyeba ndenge ya kotransforme yango pona kobimisa yango na bato ilika monene yango nde lakisaka bomoi bwa moto oyo penza tolingi biso banso oyo biso baso tokotala tolobi ete tolingi tozala na bomoi pamba te yango nde kosunga biso pona tobundela situation ya mboka République démocratique du Congo. Soki tokoyoka lelo banda sanza banda le 5 mars kaka otozali Angola asili déjà ko expulser bato koleka 5000 ba Congolais balobi ete bazaki vivre kuna situation irrégulière tobo ite ko expulser bato ba une situation irrégulière motonyo soki akosala yango République démocratique du Congo pe akoyi kosala kasi l'état za kuna te yango asalaka yango te ba condition oyo ya expulsion wana nde toko boya pamba te ba condition ya mabe oyo esengeli ete soki toyebi makambo tokomona ndenge ezali ekoluka moko na moko esika azali akanisa lolenge kani tokoki kokbaya sika na bomoi oyo tokokwa na boyebi oyo tokozala nango pona kosala ete na mboka na biso totala direction ya développement na ba moyen na biso moko ya ba oyo te bakoya koyebisaka biso makambo oyo bango balingi balalisa biso nango pongi pona bango bakoba na kopie ba richesse na biso kasi na biso moko tokoka koyeba pamba te soki lelo oyo communauté internationale soki Fonds monétaire international soki bango moko wana kaka balobi ete balingi ba investir na aviation civile na mboka République démocratique du Congo boko comprendre miko mileki te awa poso moleki toyebisaki bino na radio lisanga ete eyi na compagnie aérienne ya sika oyo bimi kuna oyo bandimi yango pona epimbwa bandimi yango pona epimbwa bapesi bango autorisation yango ezali Korongo Airlines yango ebimie be na ba Brussels Airlines babiloko kaka
e ya bapaya nde komona ete marché kei na maboko na bango nde kobanda koannonce basango ya boye kaka mpona intérêt na bango moko. Fungola miso na boyebi na yo pamba te eyebe bodwi oyo moto ayi nango soka yebi kosalela yango akoka kokolisa yango nde esalaka ete mpona communauté mobimba, société mobimba, développement eya. Wana eza bino yoski tengende akabo na bino lisolo tokoba na boyebi tozati na ngonga ya 20h matoi na bino kitoko ya pete nde tokopesa bino pe o bokoyoka po esunga bino bolia kpanga ya pamba te bo zala na eloko ya kolia nango. Nazali kolona awa ka ya kwankolo oeza bana Lumumba, bana Mulele, bana Bukaka, bana Kimbanka, na botami na tuku sambo, na koli na tuku mwambe, na komelenge na tuku libwa, na koto mibale na longoli kimbwa, bukokwe kotelinga na sali banka. Tuke na muzindoto ekomuna musisa, esikato utami peko ni tobuka, bakosa biso banzela tulanda tubunga, kasi nzambala kateto ekosutuka, futuka, vuvambu pana kalunga, likofia Mulele, Kongo ya Lumumba, eve ya Kimbangu, tokele mele makambu, lokola mokolo ya minena sanza yambo, olinga kyobangisa biso na mandoki, kasi oposani tozali matoi mangongi, makila na biso epeli sakamoto, kolinga te tanga pona bankaba koyindisa. Osapololo, 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 nganga Kongo pololo, osapololo, 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 sa Kongo pololo, osapololo, 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 nganga Kongo pololo, osapololo, 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 ngenge Kongo pololo. Koko ya kokolo nanga mwana Kongo makila nangeza Equateur na ya ba Kongo. Basimbisanga lipangola na mbotama motolu nanga bakundana wenza bayaka nakola na malemba bongo na bandundu molimo na lisalame kana elo na kuzu soki na kwei banguna bakobota maseke morangi ya pembe na mesana koniata basende toko apona ekolo pona Kongo mingi bakanisa ki tosala maseki ngonge zate kobo twana ngonga te likopa bosala na bapaya kuna dozate totiaki mitema na bakulutu tala lelo bazongisi biso na boumbu monoko nanga ezolomba bosolo tala bana bobota bakomeli bino bololo osapololo 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 nganga Kongo bololo osapololo 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 sa Kongo bololo osapololo 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 nganga Kongo bololo osapololo 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 ngenge Kongo bololo. Na peso mbote na loboko mobali kaka loboko wana ndeko kanga likofi kaka loboko wana peko sima mundoki soki olingo bebisa ya biso bomoi naza chrétienté naza francophone naza congolais naza nani moto sa kongolo naza bantu ekelamu ya nzamba mpu lokola na nganzi na monoko maloba nganzi kokamwa te soki ezokotonde zimbanzi na motema mbanga nanga eza ya tina lokola vadio mambenga na lelaka pona tina balobi tozolengisa pale du peuple balobi toye na mapinga benelo kokweya balobi baimboka basima na biso la libala liyo bayaya oyo eza ya biso balandi radio lisanga mbote mingi matondo wana ezaki webino yesu kitenge toza Kongo bololo tokomi jeudi na 19h bye bye. Kongo bololo,